Ça des martyrs on a que événement banda on a mboro mais c'est le premier événement du siècle. Événement où talara oncle nanga moi benga na poto bébé Chico Château Rouge faire kuta somba bia ya mais ebsinga bia ina Air France atali billet plein ay les chopa plein a bien accompagné tabi ya tantine Fanny toi liboso ya ki mais abi akenda ayaki à l'aise akitaki à l'aise mais bien comprendre affaire tisu azoluka billet mais azozwango te abi éviter akitila nzela kwa ça tonzela kenyo tonde atanzela yango na unese oncle kitatanzi tifane zaki nini ya kolala babi biso nyonso tu bakolo to kutana matinga be bino ebele papa avoir bi muto alinga muto ala kisango boyi to la papa avait tolinga e rendez-vous na mardi. Babi papi ça pour immoper à Kani Moté Mata. Parce que même pas billet na bino déjà. 100 billets. 100 billets, Nancy Beaumont na kaka. Babi na boka sa papi sabo. Oui, quand début de mon boulot. Soit ça va fanter et monana. Et là on est sur monana. En direct na bana Djobour, Bakoya. Bana Cape Town, ngamona na uti Cape Town na zakina Djobour na ye déjà. Faut boya kaya boya. Kama mbolo biso balola ngola. Bolanda biso ba. Guys, for South Africa, I call you must come back. 24, you must come, you come. Yakuna na ngamba kuna. Mage bete sula la nani. Dide la coste a repeta so na ndikuna. Asi batu bakoya. Il y a des gens qui ont été là, il y a des Le 24 juin, Ferrego la Ourien, Gauloise, Gladiator, Netobisagi Binoke, tous ceux qui sont vers l'événement, jour J-. Na pesi bino mbote partout biska bozali na France, na Belgique, na États-Unis, na Canada, tous les 4 coins du monde. Gauloise, Gladiator, amoureux à bonne musique, Netolobaki, opération Matissa Banderole. Opération la kisa ko lingara Ferrego la Ourien. Tous monde on a ba fan na ye, tous monde on a mutu na mutu, quartier na quartier, commune na commune, avenue na avenue. Bazako la kisa volonté na bango ba matma banderole na bango ba matma bâche na bango pour l'accès soutien na bango. Et pas y artiste Ferrego la au capu de la musique africaine, les rois de la tribu de Kunga, l'homme des 5 ministères, les caméléons de la musique africaine, Jésus des nuances, les padres au toujours pesaé, Bambo théâtre. Alors les longs de Tolobaki, toujours tambola na ba base. La qui s'habille sur l'ingara ferré, la qui s'habille sur les âmes n'inga ferré, la qui s'affaire que soutenarae, faire à boire à gavaye mbarayo, la qui s'appelle au lingo dans l'événement menés le 24 juin. Pour ceux, tous en a yolo, na base, il y a papi sap au chef de ville. Base na yeba yambibiso, en tout cas, ma bonne pour na binomoro. Ba décorer, senti par exemple, ba décorer plateau na bango, papi sapo. Chef de ville na pesio bambota trop bisiko zalinde ka to solara na base na yo na yolo to ko kuta na ba na yolo mabele ba bisa biso baza ko préparer le 24 juin ndengenini na yolo baza mobiliser ndengenini na yolo e kozana ndengenini jour wana yango moto ko mona bango ba mama na ba papa bazali awa to ko meka mpe ko solana bango ni mission na biso alelo. Alors oza brancher sur Frappe Télévision, oza branché na Global Télévision Moscou, oza branché na Héritier Ibou la télévision, oza branché na ba chaîne nyonso oyo bozwa biso vraiment partager lien, partager mission, commenter au ça la biso bien parce que mission oyo tobe yango Allo Stade des que toujours qui t'a partout pour na batba la biso sensibilisation na bango concernant na biso il y a le 24 juin. Nazanga morote na plateau, naza accompagné na Barbine, yende concert nanga tous na plateau moko to panzanen teke naza peso accompagné na Aïcha tous na toujours partager mission lelo et Héritier Iboula pe aza parmi nous a resala pe entraîner pour na resala toujours ambiance il y a émission na biso ya lelo na éviter na banana nani
tonazong sananani. Partagez mission likez bana poto na bike boze belé na pesi mbote na Yannick Kayenga mon invisible oazo comme la biso déjà d'ici les 17 et les 20 ans à Kinshasa. Merci na Roger de Mampouya, merci na maman Lanita la gabonaise, merci na maman Fanta Fofana, merci na Blanchard et tous l'américain propre depuis des États-Unis d'Amérique. Un grand merci na Olivia 001 depuis des États-Unis, merci na maman Clarisse Massamba de Talabiso, merci na Eder depuis Paris, Yepé Azo Talabiso, Inette Kola vraie gauloise na kati Paris yepa zo kita Kinshasa azoya kota la biso. Merci na Marcus yepa zo landa biso. Pourquoi pas à Mariam Pipsi la couleur d'origine na pesi ba mbota trop Kabibi Baguetta depuis des États-Unis na pesi pe ba mbota to ba gauloise ya solo ya tongo bande na pesi mnombote. Bonjour à tous. Bonjour. Na sepeli to sepeli ko yamba bino na émission na biso à l'Stade o eza yolo base papi sapo bozo préparer stade de Martindeni. Stade de Martyr on a biso que ben événement banda nango na mboro mais o eza premier événement du siècle. Événement oyo talara oncle nanga mo benga na poto bébé Chico Château Rouge fait kuta somba bia ya boema ebsinga bia ina Air France atali billet plein. Il est chaud pas plein. Abia comprend tabi ya tantine Fanny. Toi liboso ya qui mais abi akina ya ki à l'aise akita ki à l'aise mais abia comprend te faire ti so azo luka billet mais azo zwangote. Abia ebite akitila nzela braza tonzela kenyo tonde. Atanzela yango nga una ese oncle kitata nzela ngola. Abia kitata nzela ngola pour ya concert à faire. Pour ben venime beta manango mais banda président facha kota na mboko yo non te venima boye salama événement ba biye na biso ke lobi na teleme na ngingi wana mais na biso ke ba biye ndenge zo te kama misonga bi mama na nga fere aroboma batwa aroboma batu maboko pour la faire gola maboko pour la faire gola Robarsani parce que babi le 24 juillet yolo to sentir te babi yolo to rara yolo Dallas. Mais apparemment, yolo tout le monde a venu malili. Avant la banane, nous papi ça. Papi Papi Babi na boka sa papi ça pour babi maramutu tout est bien. Babi tous les Gaulois, tous les Gauloises. On le baranini. Au moins bagano yamba papa Hervé na aéroport. Ils ont 5 personnes pour marquer ça nini et tonda. So 5 personnes botikana na parler bwana obela na bino botikana ba volonté te santé ningana bwana obela. So biso to rendez-vous ça libulu. Babi boya to tondisa. Babi boya to tondisa. Babi so linga papa Hervé papa va sengelo msuti. Papa va sengelo msuti nde wonanga mama na ngaleki na ngai babi jo bakoka botambola. Ona biso bana miracle salima. Papa va biboya yoka ba rumba. Babi tanti fanya beta gine me musique na ezero lala. Ezero lala. Te nabitia. Tolo bara udo mona te. Babi musique tanti fanya ezaki anini ya lala. Babi biso nyonso tu bagolo to kutana martinga bengi bino ebele. Papa va bi muto alinga muto ala kisango boyi. To la sa papa va to linga rendez-vous na marti. Babi papi ça pour mope akanyi moté mata bi basombe bino ba billet na bino déjà sans billet yango sans billet na si bon mona kaka babi na boka sa papi sapo babi muto ali rana batu muto ala rana batu babi muto azala batu tout le temps alagisi faire que ozande rona ngaya pangi nane lo repé ça oté comprends on a repé ça yango yo na maboko pona papi sapo. Maman Bobo ça bien encouragé. Papi ça pour sombi 100 billets pour la fan naie pour la base à yolo et pas bien au baksa mususu azala besoin mobilisation pe délégation et salama et bien na pesi micro na barbine azapela ba question à poser bande mususu. Voilà, merci Fiston Frappe, merci à toi pour l'assistance, Héritier Iboula, merci à Bob Molema pour l'assistance, merci à vraiment Bande Konabiso et ça on a bien, donc il y a à l'axi babier, ça linga vraiment bien, il y a relaxa que tout l'axa fait rigoler que tout lingarae, Bande ko tout bozana banda ko vraiment ngonga ngo, donc jour J tout benda na malembe le 24 juin bientôt là, tout ça Bande ko pembe ni na ebité na banda boé, to boé, ndo bana moi si mbote ndeko. Ouais, mbote. Vraiment tout on a déjà on tout le monde déjà papi sapo à salibino déjà surprise il y a son bébino de habillé et puis ba polo déjà tout le monde a ba décoration ils ont là déjà le 24 marambo rosala na ebité bande ko belé bazolo baké fait rigoler za ba fanté
nayebi te boko oyebisa bango nini bandeko baa na ndako baolanda biso. Ah mais oui, hein, kande bino mo boloba. Soza ba fan te e monana. Elo nyonso monana. En direct na bana Jobour, bakoya, bana Cape Town, nga monana na uti Cape Town na zaki na Jobour na ye déjà. Fo boyaka yaka. Boya. Samuel wana. Kama mbolobi siko balola ngola na bandeko baolanda biso ba. Guys, for South Africa, I'll call you must come back. Ouais. Hein? 24, you must come, June, you come. It's nice. Boya ebele, egosala bien, boya bino mo mona. Yeah. Vraiment, il y a bandeko nyonso baolanda biso vraiment boya makambo examiné le 24 juin to ebike oza Roinda et kala mingi te déjà papa Hervé aoza na biso de na Kinshasa pour la préparation le 24 juin. Naibiti mbote deko. Ouais, vrai chéri mbote. Mbote ndeko. Tout le monde a eu ba concert et beta magi nango, ba stade et beta magi nango. Tu ebiti à faire rigola bozo bongisa ngo ndenge nini. Bozo préparer ngo ndenge nini pour la journée on a le 24 juin. Oh, tika mama, événement à faire rigoler, les grands événements. Événement du siècle. Donc naibiti au moni ba beta na bango mais bafandisa keloko yango bien te donc faire rigola kozwa yango mpena donc todeplace yango place nyonso tolinga tokende nango toke dépose yango bon napesi mbote na bakelor kisoka Hervé kisoka bango mpe motu basoutenir biso eza bato basoutenir faire rigola yango natangi bango bango wana nde yango nde natangi mais événement eza kaka moko donc ekoyinda mabe donc bana tu ya commune ya Kisasa donc bozala wana Paris donc naebisa au Paris donc moye ba kitezati Air France plein naebite na yolo awa boade na combien de bases à part base ya papi sapo boya na combien de bases oh vraiment ba mobiliser pour la journée le 24 juin base za ba base zebele okuto moneza muke soto biba ya awa donc naebite ozanga na place au chabango oh ngana oyebisa oti vraiment awa base na place à kocha bango pour baza tellement ebelé au cas to bengi nano avant gunano mais ba au sentir yo mona part no ya na combien de personnes na kotangelo te baleke belé mais au mona bango sombeli bango de ababiye po yo de abasombeli obiye na yo est-ce que bango sombeli bango ndeza bongo ekozanga te donc il faut baza pona bi o eza mukie o papi sa po apese eza mukie o bébé chikwa ko bakisa et au Léguébélé. Trésor Moscou, je te salue. Merci à maman Olga Moboko. Merci à tout le monde. Bande Kuboza, Scotché branché. Tous ces dénoms au micro et pas héritier Iboula. Mokonza Bayaka. Vraiment, c'est ça d'ailleurs. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Na balandinyo Sobaro Landabiso, en tout cas partout. Nabi Geboza tellement belé, balobi exclusivité à l'au stade. Netoro Loba, toujours Papa Hervé Ferrego, l'artiste du moment. Naina Sinana Bandeko Tubaro Landabiso, Papa Hervé Ferrego, là qui déjà lobby la nuit. Aïda lobby, a été concert na présidence, concert privé. Na anniversaire, il y a président Fachi, béton. Na nenga idéologie, Papa Hervé déjà na Kinshasa. Ba musicien batikali na États-Unis. Bino bato boro lobo ba musicien bakimi ba faire atiki ba musicien. Baroya samedi. Toye ya mabango samedi na aéroport international Njili. Et salamate artiste sundoli ba musicien na États-Unis ba pema na bango. Ba benda matama, ba ya pe batikali. Te mutakima te bango tu ba responsable. Voilà, en tout cas babi allo stade on a bata papi ça pour nga kofanda et simba vraiment te parce que pour toi ça peut bandego bana si moment micro to poser ba question au sala bien toujours beau stade de Marty netolo barama yolo base funa na nenga idéologie. Bonjour madame. Bonjour papa. Obenga mina kombo ya Obenga na ma Divine Kunda. Divine Kunda bandeko belé ba kotala yo baza libanda ya mboka ba monyola tipolo ya papi sapu chef de ville ozo soutenir toujours l'artiste Ferrego là orolo banini na bandeko to ba kotala te non lo ba mingi te pas lo ba yo lo bezalra vraiment trop te ba ko c'est la jour mam te po ko ma ba jour on peut on comme comment biso toza batu ya ba gaulois to ye poto soutenir Ferrego là voilà na kotala pe bo toza batu papi sapu les Gaulois. OK. Biso ne batuna na yolo base. Va au rôle on a chapeau là tiboro là tipo aux chérie. Dans femme africaine, dans la beauté donc ça oh make-up. Exact chef coutumier. Sur ba vrai chéri au ba Hollanda yo.
o ba banga ko ya stade de Martyr ko isabangoni te otobengi bango baya eloko eza te des autres ezala te moyibi ezala te bobotola mo te tshombo bozwa pesaki ya mutu te boyaka nde totondisa mpo tosukisaka likambo yango ebie lango mais bapesa billet toza billet te pesa billet na ye so billet na yo yo zongo ebele bwende voilà merci beaucoup monsieur Roleka babi to tchaka nde boye mingi faire égola ou rien stade de Martyr ba balobi te oh maître bonjour maître tande na hôtel bonjour oh quel soro métier ba obuge mino eloko ya nango te eloko eza te babi rendez-vous eza donc le 24 le 24 on est dans makambu donc ya kosakana te nayebi ke yo ozotala ngai le 24 oyo bayebi donc tobalolango ngai kutu mingi donc nasalaka débat na cousin nanga moko baka na Belgique na Namir vava le 24 yango ekomi tokotala yo na mutu na wana na mutu na ye wana na bandeko tu bakotala biso yaka na ometa okokende te yaka na ozala awa te toa na yolo tobosana te toa na yolo na funa fona topesa na nani Alain Carré mwa mbote mwa to remercier po espace fona ki ayem te yambi biso pena espace fona ki pena yango chez Alain Carré si université bas pena yango bayambi Papi Sapo fait gola ma ambiance tout c'est bien voilà maboko pona Alain Carré na cadre kitoko ba joueur rebelle makambo sila ba rasuna balar te Alain Carré ko monelo wa dans les bons na mso alobité OK bonjour père bonjour kombo Maxime Kunda bandeko ba ko tala yo faire gola robeta le 24 juin na stade de Martyr bino bana funa base ya Papi Sapo bobongisini bino mo bozomona kaka makambo nde ezolekela ebela kolobeza te mingi kaka Papi Sapo le Gaulois suka boya po bokoya kaka baoyo mpe baboyaki bokoya voilà baoyo baboyaki bokoya tomona beau garçon élégant otelemi bakulu na baya te tala bilonga bakulu na te bapede olobi deux fois baa na ngambo ya kuna mage bake bete sula nani Didier Lacoste arobeta so na njili kuna esi batu bakoya ye da teka lopangu na yolo arasi na yolo te bateka dia lopangu toyokana cha idéologie faire gola ou rien voilà Papi Sapo Aïcha batu ba otala yo na ebite tona bandeko ya Papi Sapo awa soko za na question opposée moko ya batu ya Papi Sapo micro ya merci héritier merci baby balalia héritier Ibula merci dabino yo surtout bomoni bana yo lo bango ba telemia balobi bango faire ou rien bango baza wana balobi à stade toujours en avant bazawa balobi awa ba deux fois bazate bango tout ba bogar bazawa balingate vraiment yango wana tengina tuna bino nde bozabwe bobi deux fois te na stade pe kuna bobi boko assurer sécurité kuna sécurité za ya makasi papa Hervé elora isibiso abelora liboso aboyi ke batu bakufa ba mama balela bana na bango elora liboso o penda assurer biso abi sécurité za makasi abengi tous les population changu o makala o yolo o ngaba tout bato poto bazoya poto ka France te Canada Londres États-Unis tout bazoya taka bato Djibouti boya merci beaucoup Aïcha merci nabike Deborah Senga Rolanda biso libanda ya mboka to pesi ba mbote donc na ba vrai chéri musu bana obi ongo pesa mbote soka na pesa mbote na vie na ngamro gelo kisoka Karine Kazadi babi pardon bango ne bato mbonga solo voilà aozana stade yo zanga ngote so zanga katani voilà merci beaucoup en tout cas to komi ko évoluer molo na émission na biso mokolo lelo na ebité parmi les organisateurs, on a base au moins 100 billets au Bapesibino. Mais au moins la délégation Papi Sapo bateau baza a msou bazati. Bon s'organiser est-ce qu'elle joue en haut bateau ba rotala total ma caméra non toyo kana
nayebi te organisation na bino ezandeni le 24 juin les amis de Papi Sapu bokokutanela wapi? Bon, siège na biso yango chez Alain Karina Fonak ara yango ba bisi etele malibanda ba bandero tout ba polo ba billet tout to rwanda sina 200 nini esprit de ville. To rwanda 200 esprit de ville et hôtel ma 200 banda ezoti nini ti victoire etele mikaboy yolo to besoin bena yolo jour ngo ta muto tikala te taka na ba mama na ba koko ba ifo ba ke yoka voir Hervé Gola ba beta na bango style ba beta ki na ba me ba yemba ki te komaki o to présenter mwana mwana biso to yoka musique to etala mwana voilà bino boko yoka musique boko yoka nde jour en musique so to sala boy bandeko ba ko tala biso l'artiste Ferré Gola a tché concours na kati ya martyr concours a tché na kati ya martyr a tché jeune talent nyonso dans différentes communes pas à kotala biso so pe na yolo bwana musicien so pe na équipe Papi Sapu bwana musicien bon chanteur ayembaka bien so yi ba tcheye ba poni ya komata na podium ayemba 5 chansons et artiste Ferré Gola so ko interpréter ngo bien aux Jeep 4x4 à part Jeep 4x4 au signé contrat dans la belle et artiste Ferré Gola et puis bosali featuring na Ferré. Est-ce que bino na base à Papi Sapu bwana chanteur base belé toi na bango toi na kuna ba animateur artiste na biso ye aya oyemba toyoka yepe aya oyemba aya abi moi yemba ezata bi bo yoka wana te na bien pourquoi pas pourquoi pas tala caméra pourquoi pas moi loko moi ya Papa Hervé alingaka koyemba lelo okoyemba olukaka mekela bango pe moi mukie moi vocal et ça la rappelle bien voilà Jésus de Niase Papa na Melina Poko tiki ba jalou ba kota likambo yanga na yo donc bokoyo kango mo belé kuna tozolo bana bango bato batika stade chantier Papa Hervé lobby a aussi sa stade po bango belé ba beta batika stade chantier est-ce que Papa Hervé lobby a aussi ça vraiment stade voilà merci animateur wapi animateur pas ça ba été ba osala Papi Sapu Papi Sapu voilà na ndenga idéologie to mo ke na bité Bob Molema so za mon message en pesa par rapport à bandego ba otala pour la moni okoti ouais na koti merci beaucoup à tout le monde à tous ceux qui nous regardent d'ailleurs ici à Kinshasa vraiment rendez-vous est le 24 et à ne pas oublier à ne pas manquer Papa Hervé est déjà à Kinshasa faut les retenir bah point de vente c'est ba billet toujours continuer toujours ouais voilà